Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Appelez bien par la grâce de Dieu. Le lot est qu'on a commencé la vidéo et un maquillage. Get ready with me. La manière que mana ba copine, les anniversaire à copine, moi quoi bien ça kinga, et pourquoi pas la bonga mana bien ensemble. Wana nazocha base na elongi lokwa primer et nakocha spray nanga ya elongi pour na bobi kanga elongi nanga za trop mafuta et nazocha o ezali crème o eza crème ya marque ezalaka vraiment bien pesa ngango comme ba samples ba samples za mikie mikie to utiliser ka keso sepeli nango somba ezala vraiment bien ça que elongi moi shine moko ya bien que j'aime na pourquoi et na ko sela la com ya faux de teint comme bozomona na ocha ba de teint sur na sebe ou alingi asomba poudre ou ezala vraiment bien ezala 24 heures kanga elongi kitoko au mona vraiment que elongi etikala toujours bien quoi mafuta surtout pour mafuta boya et batela biso na mafuta grave après wana na ocha faux de teint nanga comme bomoni na moni que élastique oyo so ocha faux de teint kataka donc faut longola ngo d'abord na biki na longwana élastique a suki vous voyez que suki nanga o eza suki a Shein wig dans Shein perruque na réduction ou ezali 15% dans la réduction na Shein wig eza wig la roche donc voilà que nous avons 15% sur que ressemble wig na yo OK après wana na koya kocha o ezali concealer nanga na sela na bisu kombote na bosani kombo nango na cha kombo nyonso na se donc voilà na cha concealer o ezala très bien que j'aime et na koya kocha concealer bon na concealer on a eza vraiment trop good eza vraiment presque pour sonanga na koya ko bakisa concealer mususu ezali ya moi clair kingai o pana kopa ko la concealer o ya pamba te comme boyebi déjà la sabino parce que son poko yango pamba la bima trop pembe na se donc c'est ça qui na mélange akango pona esalanga kitoko et bimisa moi couleur ya alat makasi wana to benda concealer na biso bobi kelo ko leki maquillage na ko benda ma belle ezate na ba micro photo sa makasa sa ba vidéo ya maquillage nazo benda concealer nanga comme moni que ton a bendi vandinga très bien na poso dans la miroir amené na pena miroir amukie mais ngalinga miso na sa maquillage na mi mona vraiment pembeni après na ko ya kocha o ezali poudre na ngai na se ya misu comme moni wana o cha poudre na ngai bien ka bisika on a che concealer des places dans kocha ou ezali poudre nanga très bien tiens bisiko che concealer pour evandisa vraiment mafuta et longwa comme vous dans des vidéos ezo like ça et tout donc voilà après wana na koya ko sala la siko o ezali Fenty ya contouring ya Rihanna donc wana na pa ko la team nanga Fenty wana ya contouring pour na contouring elongi nanga pour bomona ke elongi nangai eza vraiment pembe makasi quoi donc contouring ça dans ce deux couleurs et puis c'est une couleur à chocolat et pembe ça dans vraiment kitoko wana nazo benda contour nanga comme na benda on éponge pour na ebenda la kitoko ko benda pe na brosse mais nga na préféré mi ko c'est la éponge tient au moins maille et benda vraiment joli après na ko ko poudre nanga ya contouring donc voilà afin que ça cover girl na on vraiment poudre nanga na pa ko lango nazo pour nazo baninga ocha o ya ni ya Fenty te na mona ngo za trop mwindo dans la côté ya poudre voilà on a chi wana na benzi yango bien na zolo après na koya kocha ngo siko bisika nyonso o na chaki o ezali ya Fenty na ocha poudre nanga ya mwindo likolo nango po ko tika ka o ya mwindo bongo tele kwa eza ya mai ezala bien ce ko kocha o ya poussière likolo nango pona ebimisa couleur comme bozomona wana après kocha poudre nanga na bikina zong c'est élastique nanga ya suki pour suki nanga ba bébé elala bien donc voilà après na ocha poudre pour ekatanga place contour nanga ebandi j'aime ça wana na koti na elongi nanga za ki vraiment simple elongi nanga na beta ki vraiment mutu pasi mingi te na baki pardon que non simple pour na déjà na retard mais nazanaka kocha maquillage nako ki sans maquillage te na ocha ba couleur moko ya nude comme bozomona nazo benda ngo très bien likolo a misu nanga nanga vraiment couleur moko mona na te to na ocha kutu maquillage abi na ebite kuso na la couleur ni na mandeka ko la couleur ba les belles dames maquillage za makambo na ko kozwa couleur nanga na la kesi bino wana na kochongo na kwa ya misu comme moni ba couleur ombali na cheke bane ko moni ça vraiment te et na ko kozwa couleur nanga mususu wana ya moi na ko ba chocolat marron ndene ya ochango na kwa misu wana pona ebimisa misu nanga e pop ngonde bozomona bongo après dans seulement brosse à blender na benzi ba maquillage nanga likolo na chaki et na koya kozwa
couleur wana bozomona ya champagne nakoya kotyango na se po ebimisa couleur nanga bien na se kaka ya miso nde bozomona brosse ezosala et nakoya kozwa couleur oyo elandi wana nazotyango na coin donc bomona nde brosse ezosala mpona oyeba biso bakombo na oyeba surtout les belles dames maquillage nde makambo mama nanga tokozonga tokoyeba bakombo ok donc voilà mimo bomona nde video ezolakisa bino donc na benzi eloko eleki na maquillage naloba mabele kobenda kobenda oyo na maquillage to kobenda o vraiment nakoya kopakola wing liner na ngana na wing liner ça fait longtemps que na wing liner na na chaka quand on sait jamais pour non chaper ba fossile donc on a na sali wing liner na kitoko na moni que OK c'est bon wana na zongi na elongi to benda ce que elongi na biso bien on tire la musique awa pour moi on te benda elongi na biso vraiment bon monde elongi ça ba ligne wana nyonso ne faut longwa il faut vraiment ko benda elongi ba ligne wana nyonso mabele faut longwa elongi tika la lisse OK OK ma belle wana na sisi na elongi bomonde elongi nanga vraiment ebimi après na rocha crayon nanga ya mwindu na se ya misu pone fungola nga misu nga avant que na la ta fossile na toujours mascara donc na chi mascara nanga na likola misu na tchango pe na se ya misu donc voilà soko linga fossile te na ba ketika misu no comme ça mais nga lokola na linga ka fossile donc il faut vraiment kala cha fossile sono bima donc na la ta fossile nanga comme bozomona fossile peut vendre bien on go sala mutu passe bundengeni pardon na chef fossile nga vraiment za keloko na nga so na chef fossile na à l'aise ceux qui n'ont mal à l'aise non pindolango et loko o eleki à l'aise na fossile ezate donc on a na côté na lèvre non c'est la crayon nga ya chocolat donc j'aime bien cette crayon na somo na asos so lingo na tolo de tête ainsi ma belle na pas coli crayon nga ya chocolat na lèvre après na quoi kosalela o ezali nude color na ya lipstick pona esenga ma couleur à pink na monoko comme bozomona j'aime bien vraiment de ça la des couleurs wana ya crayon na lipstick wana sala ka vraiment na rouge à lèvres wana sala ka kitoko et na ko cha lip gloss wana pe ya nude na chango pona efungola ka couleur no ebikaka après na ko bakisa crayon na chocolat wana bien na ba coin na moni que oui c'est bon boy vraiment c'est bon na rapide na moni que maquillage nga c'était simple mais c'est joli comme na linga qui ebima et couleur na pas mis au moni que c'est pas trop mais ça fait joli donc voilà maquillage c'est comme ça on a qu'est-ce qu'on a là pour tout le monde ndenge na bimaki OK OK les belles dames voilà on a laissé sur ça maquillage na mon to continuer nous to nous au restaurant parce que les a sortir à ma fille comme dans le week anniversaire à copine nanga a bengi singa to ki resto donc to restaurant là qu'on a retard mais pourquoi pas dans nos outfit na ndengeza donc outfit nanga boza ya Zara Gucci et sandales nanga sandales ya Core Gauge mais tout mon look nanga comme ça et ceux qui nanga ceux qui Shein ceux qui n'aiment ça Shein beaucoup ça était dans la discount réduction na Shein ou ezali wig la roche pour nous y 15% na bacha na onyo soko sala na Shein d'accord OK ma belle na to ke na bino to ke na no restaurant to tandenge soirée na biso o e ba finir ko zala lo MC na ba na batikali le zaka journée na ngamoko MC zo ya te donc voilà to ke to mo na journée MC ko les soirée les ka comment là je n'arrête pas mais ba boka marakaka na boka ni Bye, let's go. OK, voilà, tout ça, Yves. Anniversaire à Yvette. Yvette, Olobani, les a yo birthday. Olobani bébé. Hey!
40 ans, est-ce que vous rendez-moi? Votre longueur, on est ça. Happy birthday to you. Hey! Yvette! Kakaboe! Hello! Yvette Kakaboe! Thank you! Comme à Jocelyne, hein? Jocelyne pas boire comme hein? À boire comme oh, bah boire comme ça la peine stop. Oh, bah boire comme hey, bah boire comme au secours. Ça va, voilà donc comme un resto, tout ça comme ça. Avec bête de gueule. Bah boire comme je salue pas ou pas. Tu es comme un restaurant. Non, mais là, comme un lit, hein? Thank you. Donc, voilà, tu comme air à comer là. Comer là. Give some You want a raspberry inside? Yeah. Ça tombe là. On va servir. I want to start here. Another one. So you ordered 4. Tout le monde va fallir. Biso kakaboe. Matrique. Bakalose. Nasutika kati bakarano. Patrick. Mon bébé. With